théâtre les lorsque que artiste ba jouer na banda kuna bango théâtre quand les artistes jouer na ndako ya tina kwa nia théâtre quand le mutu mwa kufa bachele mabonza ya kitunga bosalisa ko kufa mama live tele so likambo mbongo oyo ya gabiaka na teva lo bakina kinga kati bando pesa biso surtout ndenge moko Bellevue asalela lango label asalela ngo makambo yemona na miso batu bango bakena ko boko la ba mibala bana mike mais ko basaka la ba mandefu baliaka ba lèvre tant que kinga kati ba pesa biso surtout $10,000 $10,000 yo ke oboko la mibala bana miki Bellevue yena ngwa sali na restaurant na tangi koma mutu te Bellevue ya sali restaurant bike lelo comédien na koma na restaurant ya VIP na Kipwanza et pas Charles Okoto tangi na comédien no bi asala restaurant mona ba norme ko ya Bellevue la mutu uti poto ko na restaurant si la bisalu na Bellevue kandi ba welaka nini te batikala wele lelo kote ezali guerre ya leadership polémique moko boy fait la loyale Bellevue aina si la te au moins plusieurs fois dans la Bellevue ayebisaka nga si la zandi konanga sauf eza si la ne autorisa ba sitoche na ye na ba senzi na ye lokwa ba moura en tout cas zela pena na terme lo ba kombo ba moura ba lekechu ba tendresse ba zuma ba yagola ba miss lolo donc apesa bango pouvoir mo boye ba ko finga Bellevue alors to respectera Sila pe azongi sango za ka flèche aller na retour akanga ba mbwa na yenyo surtout wana Sila za ba communicatrice ba communicateur moko ebele mais ba yaka ka po to bimisi audio moko boye Dimitri bongana ndo so na mwasi moko boye matière ekoti mais film ya Sila ko décortiquer ko sala analyse nango ba sala ngoti lelo ba ofinga tina elamba Bellevue alataka les gens qui ont Bellevue bakolo poussière. Les chaînes à Bellevue, bateau bandé quoi jouer comme acteur na actrice à Liboso. Dans la première anniversaire au monde assis la vallée premier à Bellevue. Immense honneur pour nous de voir les personnes qui nous aiment réunis aujourd'hui, d'autant plus que la distance et les occupations rendent quand même ces moments de retrouvailles un peu plus effectués. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre édition de l'émission La vie en RDC présentée par Lumière Goncho, assistant conversationnel de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas celle qui s'est pas je suis avec mon invité. Lui, c'est Papa Kulutu et la famille Libota. Jericho Betor, c'est l'un des porte-parole de l'artiste Bellevue Kandi. Avec lui, ça sera, on va essayer un peu de parler, on va taper fort, hein, parce qu'on doit vraiment parler que de réalité qui se passe actuellement dans le monde cinéaste, dans le monde de théâtre, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, je vais demander à la réalisation de nous prendre ces transitions et on se retrouve tout juste après. Alors, merci beaucoup. Je suis avec mon invité. Tata Kulutu, Tata Kulutu, il y a la famille Libota pour les Bellevue et l'enfort. Merci beaucoup vraiment Koloba Boye Bellevue nganga parce que nga ba chaque fois na pesi na bambote bene na batutu ba landa biso en ce moment ba famille Libota nyonso to bo type obozati na Venezuela. Na boza na Bethlehem parce que biso na famille Libota toza ebele toi partout. En tout cas, la famille Libota, base moi comme il lobeza, ils ont bokani. Afghanistan, nous avons battu. Donc nous avons partout. Merci beaucoup na yo na ko penser na plateau na vraiment ya kitoko boye na yebi ke mutu nanga Dimitri Bongana to banana bango 1903W. Ba petio na bazala raté avec super ngala 9 lumières. Yego to solane lobby Bellevue linganga mingi parce que moi je suis famille Libota. OK. Moni dans le Bella des stars na mboko bazaba numéro 1 dans le Bella Fali numéro 1 Bellevue numéro 1 na théâtre. OK. Donc na pona ka ya bipolate. Bellevue numéro 1 yom to numéro 1. Tengam na chete. So ni to laksa makambo yo laksa kaza numéro 1. Mais tant on Bellevue numéro 1 en guise de quoi sur base de quoi? Nazo ya siko. En tout cas famille Libota la lingi bino mingi ba base nyoso famille Libota la maman chérie ya moi si maman Claudine Bokato la maman Minata Tulomba maman José Lusadisu ya Sylvine Jolie mamita Dina de Belgique na linga soki na lobby yo na lati yango te mais osko na kobeta boye Bibish Kandea
cadeau na pesa nga na showbiz. Ah showbiz à madame Belleville. Showbiz à madame Belleville Bibiche Kandea BBC muta simbi base famille bota ya Luanda mutu nyoso ngoko ta na famille bota na Luanda tuna kaka Bibiche Kandea mama ni mama na popular na wenze na mosquée wana au monde pesa na biso danseuse Mieti Shege azali lo na Luanda azaka muta famille bota donc alino soba motema ya matina bambote ne Belleville Kandea linganga pona za vrai. Nga naza parmi bato yo nakotikala ko enregistrer Belleville. Nakotikala ko humilier Belleville. Nga parce que je suis famille Libote. Il y a une différence entre chroniqueur, chroniqueuse et fanatique. Jusqu'aux années n'est pas belle. Naza fanatique à Belleville côté scénario. Moi na ina. Na télé bonabi diable na scénario. Nga mon scénariste hein. Muto ba tuba filma ya mado ye wana télé na dimité avant maman na bo pe ba dimité ba yebi ke na niveau scénario parce que ba dimité ba umeli pe la copote a umeli na copote justement nga faire rouge kuta ye kala mingi ko ba filmer compétence nga ni boy to lo be na yo moko parce que to ki mo ba sango na pe trop comment pour filmer belé ça ba succès mais ba tout ba comment bimina ma pe kaboy to lo be na yo na groupe na ya théâtre avant to kota mambo famille bota groupe na théâtre na bomi na groupe oh na bomi na groupe na bomi na groupe tu nas kopwani na bomi groupe na ningi soto za na ba format groupe T Belleville ça la format label voilà kasi yango le fongo la ba sila les lois za na label et les autres ba za na ba label ba dinana et pour ba sila na ba dinana oh osala nkala na beto liso ndeni sila sala chaîne bo est-ce que na bomba maloba na lobi nga na bomba maloba na sima mutu yo lobi ka sala ngo po alanda Belleville na lingi na alanda te maka makolanda na botika ngo mutu alandi mutu boye mutu yeba na sima mutu OK ngai lelo pona na yeba na eza modero mutu yaki na nga na te ko yo ngolo ba ka sila yeba na sima Belleville te na lobi te ke sila bona na ngo boya sila théâtre ya Congo na boya mutu aboya zate mais ba fes ko to lobelaka ya lelo lamba lelo oyo kimisa makambo na loba donc groupe nanga na pandi nanga groupe nanga lelo na komi na format oso se kadini kopazala opandi kupona nini na komi na format nini bas kopiaka ya malamu fallait lobi groupe d'accompagnement Belleville ya lobi na sali label Bellard Production parce que ngai sortie officielle na bengi sabino en tout cas na luka moyen na bokasité ya ba famille bota ba ndeko na msuna chata ba frais de régie ba transport en tout cas bonga na télévision bo taxé raté na ko sala conférence de presse moko on a représenté label nanga Yonanga oh déjà to sala ngo supwani na bandeni makamo to sala ba Dimitri to bengi ba to ye Gérine mentor Gérine des fois comment est-ce que ya tourne on sala na faire propulser obi ke bana msule lo ba jouer danger mais ba ozo chance te ouais est-ce que lelo ngana ye zala na groupe sans souci zala na Lisboy zala no bohemé oyaka pananga formation pe ezali parce que kuna pe to ana prise de vie montage hôtellerie donc voilà moment quand moi belé tali art parce que label nanga ezawana les bando produire nga na bandeko oyo to sala ba film ba projet pina eza ebele to tika makambo bana ba dépendre ba foutela ko chaîne au moins place la vie na bomi groupe nga beti 4 ans na biso TV ce ka codé le za Moïse vrai non na ye magambo magi vrai non na ye abaku conscient côté ce qu'on a en théâtre abaku conscient abaku conscient ye benda donc aza baku mais aza conscient aza ndé conscient OK aza conscient ba on aime to ba gérer pe ba makambulelo nem so na bisi abaku conscient tu mili kwa ngekoti bon zo ngo ke na ngo biso TV au foot ngana sala 4 ans na biso TV na tikala bisa mwana sangisela mbonga chaîne ti OK ce qu'on a fait côté les la biloko wana exploitation l'homme par l'homme voilà tout la sabana misala donc maintenant na oya ce qu'on a street wana ezali label Yonanga tozo banda makala mingi te na rambo ba projet ezali Maboke TV biso TV ngana bisa bion lelo kanga data lelo
de la zone, projet bon. Et puis Internet, le quoi, on a vendu ici déjà chaîne. Il y a un moko. Maramnangé kota kachenga. Ok, tu rappelles solo comment va film mais ça là va succès fort mais aux ala dans l'ombre. Mais les lots n'a pas passé. Héros dans l'ombre. Donc au seulement va miner mais au batama bat baye. Tena bima rapide. Les lots ko confirmer biso que ba film ni ba scénario ni o ça la succès o yo moko comment. En tout cas merci beaucoup mon frère. Obike na bota pe bana ngwe belé ba film ngo. Premier film na tourna. Est-ce que Dimitri ba sous film au petit à quartier. Tokanga photo na ngai Yamado Samantha Mouchi. Petit à quartier voilà. Petit à quartier. Premier film na internet. Tant ba to na YouTube na ninyo. Ah chérie wana bana lemba ba ça il a likopa. Azo moto na biso ba actrice quoi même ba na YouTube na nini ba oyeba teke lelo to zabui. Petit à quartier to tournango avec Karine Yamado. La diminité bonga na prise de vie na super ngala te tourna ba kota bandal ba kota ba mbole kota ba maniqué. OK. Vous comprenez? Te tourna premier film et kota et beta pe carton parce que na joueur à tatou ba yibinga il est 25 ba kizo yozo sanga les 3 na ndako nanga pas moi ça libanda. Moi ça libanda ngeza kana ni Karine Yamado. OK. Est-ce que moi ça nanga ndako ezalaka je crois bien Schengen Karine Schengen. Moi nanga oya joueur c'est naturel na vidéo. OK. Donc na Samantha Moucha joué kinanga. Donc premier film moi ne salanga après na retourner Yamado. Yamado ka total Yamado. Tout mais nazaki na staff Dimitri Vanda super Vanda pour battre sur ba na TV baba innocent. Tant vanda na scène tanga na mbwela to loka boy. Film moyo ko sala danger ngako na pesa kombo Marie-Jeanne Bololé. OK. Tu ko vanda bureau le bité. Tiango film Yamado ebima etekanga eteka kwikwi keno yamba kwikwi na émission tourner le ba nzonzinga liboso nini ya mutu fula Yamado alors ka sonité devant batu devant président Joël Baraison na kauka ebisa bita mutu tekanga na premier film na poto. OK. Et Bosco Kanunga abanda ko koma na ye biloko etiki mbukusu mais tango ayaka tourner film na ngasa et ça là et puis kaba odala le lozo jouer maman Mukongo papa de belé ba Sylvie Mampata après na ko tourner film mon qui bolingo ba pombe si la raté otomona ki pomba zala kawana voilà ce que bolingo ba pombe si la raté za nini eza quoi Kofi central ya saïsa ya pesa ya moda koma est-ce que batebele ba yebi lisolo Kofi central au monde eza idée ya saïsa na pesa modero koma scénario tala bien zo ngo mona ba komi scénario modero ce que film na pe bolingo ba pombe za film ya parce que na ma welisa te eza film ya massa na Océan Olivier Mandela. OK. Après ça ngabia ya yoza danger d'écriture. Moi na modéro totokani comment film oyo ça la partage ba rôle. Na petit wana tendance au monde na bungela na internet. Na bi yo faut jouer moi ça pomba mutu ça la bien te bundara pa pamba. Entre temps le sous temps jouer moi ça pomba Karine Yamado pe ça la sous les quand ma pomba balaba. Na film na joueur journaliste pomba betanga na ça en pleine émission. Donc c'est Tokoloba. Après, n'ayons comme un film petite à selfie. Premier film quand t'as pas fait ça tu lises. OK, bah pour les lois au goût à ça la théâtre. A signé contrat nanga boy. Vincent. Oh. On calo Vandina it. Mais là comment on va comme ça faire ça scénariste. Est-ce que muta après ça la finance a tchaka mbongo, le ba peut-être pas faire. Après on va peut-être pas faire son moyen de gauche, ça va muta théâtre été. Non mais Tom se peut-être. Ça va muta mbongo muta là. Après on a peut-être fait ba dit fait yo mo le rose président jouer. Asa son état lo bango ba makila ba kiandu ba vuko so muta comme ça grand prêtre moyen de gauche artiste. Non Vincent peut-être après on a quoi ça mi pesa na scénario comment koloba français ça comme scénario té. Scénario papa ça la cour. Alors finalement ba film ba bolinga ba pombe si la raté na joie état film musu na joie Dimitri Mongana mutape sanga parler mon lingua la pas ba merveille Rambo que j'ai sali na joie film Mongana AVC titre rango zaka AVC on dirait ba petit mususu petit mobo ya pembe boye ba joie la baninga nzonzing atula la kishasa bungelinga okena chaka principal na film wana Adam Suluzolo masananga ana na mikili na chai na film wana petit mobo non je vais pas merveille autant manquer un respect à la minute na chaka na film wana mais dis est-ce que ça la ka bat bobimi si après lobby babaluke bino ce sont des ingrats
Et le bas vient dans la question et mené à des folie de grandeur. Et n'aime de ça la bango. Alors, tu comprends le parcours, on a eu comme étant vraiment grand écrivain ou comme un film belé ou et puis la chronique, les gens ont banana TNT ont présenté mission. National. Oh. Naza na banane belé na formé na chronique. Yo mo te bala banga yo mto memela biso bano ba finga ba internet. Te wala bana ba kima ba sisa courte. Ba tendresse. Bana ba kima ba sisa courte. OK, to fa na wana te to beta no masolo ya famille Bota. Voilà. Lelo oyo. Ya ko beto au moins na théâtre dans la dimension nini parce que théâtre lelo to monde comme le rôle comme le qu'on a deux camps. Côté ya Sila na côté à Belleville. Et puis, et comme ceux qui tournent pas si là, qu'on pas belle vie, ceux qui tournent pas belle vie et pas si là, qu'on y a été. Qui warrior na qui gaulois et continue dans le monde du théâtre. Ça, on analyse pas sur ça. Au monde du théâtre et kaboy na on les lotis. Théâtre et kaboy na on tourne na groupe na groupe salon. Bazara pe na ba divergence mais idée mo boit. Et belé pe ba nos na groupe nzo ba nos ça ba ta groupe salon hôtel. Tous les rappels qui beaucoup a créé mon kilinae Major Bisadidi a créé un mon kilinae na battu na acteur de ce film Major Ibandi boyebi ke mutu boya Rosala mais sauf que ezaki na babuzo ba pe muke oyo e koti leloté. Est-ce que le théâtre lelo kutunde mati makasi théâtre lelo mati mais na bo sotopé mati oyebi ke théâtre CD ezaki na caché ba otinde la scénariste c'est $10,000 mais oyebi ke artiste on a TV na ndako. Est-ce que bi à l'époque non je filme moi benga tableau mo kosa leka il y a grand prêtre honorable Alpha Bokoli c'est pas ça na biso JB mpia na papa Shira Emba ombana chaku moi kwa yaka za va na flat wana ganda na lemba atali biso de to tourner to luka hein bona posa lipa bona posa secret akamo biso abi mais bino ba tout monde na posa bata mbongo na poto film nigérien ba noter comme $3 na maison théâtre les autres comme $20 mais les lobbies sont na Nigeria na banda bani théâtre 1997 ata moto na tiki libanda na te mais ce que soit Nigeria âge na bani théâtre en 1997 ana ba appartement mais yango ce théâtre lelo ce que ba artiste ba jouer na banda kuna bango théâtre kalezaki artiste jouer na ndako ya tina kwa nia théâtre quand le roi mutu mwa kufa bachele mabonza ya kitunga bosalisa ko kufa mama olivitele so likambo mais théâtre lelo ba ser na biso na basila basali mabete ba créer label ba laxi force jibe na wera ko bo za mabe ba gagner biso beto gagner si la bisalu na belvi kandi ba welaka nini te batikala wele lelo côté ezali guerre ya leadership polémique moko boy faisait la loyale mais ben censé au baza pemé na sila laisse-moi vous dire ndeba ya olé peut-être basa la sila promotion bige nga lelo na kondana aba conseil zawana akondana ka batu ya ngabu na bango. Tu peux imaginer si la zone ba communicatrice ba communicateur moko ebelé mais ba ya kaka po to bimisi audio moko boye Dimitri bongana ndo so na mwasi moko boye matière ekoti mais film si la ko décortiquer ko sala analyse nango ba sala ngoti mais lelo ba ya ko finga lelo ba pesa belle vie ba komo nyoso to se voiler ba fasté lelo ba finga tina elamba belle vie alataka lelo ba benga belle vie ba kolo poussière yango epesa bijou la reine kanda ya kopesa si la combo en quelque sorte mais bijou la reine a kota na buzoba ya batu ya sila bapesa belle vie comme mais biso moi je respecte sila aza ser nanga ba auto bimiselanga vidéo mo récemment babi nazaka abakouk révolté nazaka abakouk non Dimitri bongana ebinga zaki na drapeau na kingo so meki na comédien na ye mais est-ce que obenga na ebo finga mutu ti o ka passe na 3e couche obenga na ba soda nga za mama na mutu a clash o mutu mabe o faine na plateau mais kokola na bimisi pe ba na internet to tika na biso ba faire en comme ça ba na internet ndeki tsao e kiti sanga kasi na kolisi ta ba na ba fana ba tala mentor na ngayeyo ya ni makokala loba bi bino bano boye lelo est-ce que bosala guerre ya 8 ans to sana Algérie chaque jour ma finga sika na station zokata compétence lobi makamulelo lobi koloba mususu te to le belana nous rancune ya sila na belle vie
pasteur de la foi a bengisa bango tina église rankini yango ekokoma na niveau oyo motana nzamba bengisi bino tina église mais boboyi kaka kosolola guerre ezo continuer comme makasi ndeko nanga soki okoyedenga pena oloba pena ki sila oyaka te po ani lobana na sila na tindi atate mais sunga epe obi ke sila yate to ebi ke sila yaka te sila yate Bellevie ya et puis tala eloko wana bien au moins la Bellevie a remercié sila parce que chez na Bellevie bateau bande ko jouer comme acteur na actrice à liboso dans na première anniversaire au moins sila vali pemé na Bellevie au moins na ko mona so tali bateau basunga batu na vie muto zo sunga lobinda aux rebelle na est-ce que bien lelo ko tala Bellevie boy aza modèle lelo bateau belé ba no mona na sunga batu te po Bellevie sunga batu ba finga e est-ce que que Bellevie ça aya na groupe Simba aza des scénaristes webi n'importe nous toujours apprendre Bellevie ça comment ba filmer pas armes lourdes et pas ya nani Major Bisadik a comment ba filmer oyo et pesa batu ba mawa Bellevie ça des scénaristes aya na groupe Simba et le ko ngata na kota pa mpa ya modi na uti braza théâtre classique na pas ya modi na pe na ba technique na ngo ya modi habité Géry zala pembe na ya moda tchanga lokola moi Lumumba ndakotsa Mobutu na table ronde tala vidéo no mona Mobutu na table ronde akota grâce à Lumumba pire petit Lumumba so ngana nova na ya mode bongo ta dudu so pa longwe pa ya mode abidi na Géry nanga pour ando préparer nga déjà vous comprenez donc Bellevie ya groupe Simba komara des scénario est-ce que Bellevie na kata groupe Simba fuliba na mususu a aider président Lombe on a groupe Simba Dimitri, tu vas bien à TV, oh, il est bien à Goupsim, oh, il est bien été, à jouer à Peloroté. Mais les lots passent à la belle, à moi je peux Banzonzi. Bazalaka, le groupe Simba, tout le monde. Groupe Sim, maison, on a traité Balonga. C'est la plateforme là-bas. Groupe Sim, maison, on a traité Balonga. Est-ce que Ndebo Zalarbon, est-ce que Bellevie fout Arbino par mois ou bien Zala ceux qui nous ont dit, soit ceux qui filment. Ah, bah, film, hein. Film, c'est une question d'actualité, question, oh, on est en bas, Batubazolo, Bellevie fout Arbino $100. bazo nié ba $100 ndeko nanga mimika bongo kuta sala kasa vidéo moko le bibel abi des mères va foutre $100 pas Bellevie te wana mimika bongo wala machi wa mumenu ngana benga ke kutu jouer za mort et ratakate donc wana za ba guerre na bango bana basi na babasi na kokota ngote mais na ina lo baraki Bellevie azana label Bellard Production azana France 24 na TV5 donc cela veut dire Bellevie TV na Candistar des chaînes mbongo oyo ya gabia na TV lo baraki na kinga kati wando pesa biso surtout ndenge moko Bellevie asalela nango label asalela ngo makambo yemona na miso batu bango bakena ko boko la ba mibala bana mike mais ko basakala ba mandefu baliaka ba lèvres tika na avancer ko tika na avancer na o peselo moko ya bien awa o doit avancer na yo problème ngo ya kinga kati problème ngo ya kinga kati ndé mté bo mamboka est-ce que ni bomba mi derrière kinga kati wana kinga kati bakena ba benga bango soutien mais problème na bango c'est comme si problème na bango utana kinga kati problème est utana kinga kati yango penga na bango kinga kati pe gira ba comédie bien té ça je l'ai dit en quelque sorte kinga kati pe kabula ba comédie lelo parce que so ba comédie ba kinga kati mais ko soano lelo yate tant que kinga kati ba pesi biso surtout $10,000 yo ke oboko la mibala bana miki Bellevie ye na ngwasa na restaurant na tangi koma mutu te Bellevie ya sali restaurant bi ke lelo comédien na koma na restaurant ya VIP na Kipwanza et pas Charles Okoto tangi na comédien ni obi asala restaurant mona ba norme ko ya Bellevie la mutu uti poto ko na restaurant tangi na comédien asala 4 films par mois chaque jour un épisode à sika biso to que l'industrie cinématique laisser les enfants jouer donc Bellevie aina si la te au moins plusieurs fois na Bellevie ayebisaka nga si la zandi konanga sauf eza si la ne autorisa ba sitoche na ye na ba senzi na ye lokwa ba mura en tout cas zela pena na terme lo ba kombo ba mura ba lekechu ba tendresse ba zuma ba yagola ba Miss Lolo donc a fait ça bango pouvoir mo boye ba ko finga Bellevie tu ko la na pe mission le que tu as sali son na landiango pena ndeko na nga elala ka te nga so beti ngonga olobi komba Bellevie na ye ngela la te bon si ça no idée na wana comme ça tout le mission le que tu cela veut dire ser na biso apesa taka
azaka na théâtre abwaka bango mabanga ya gola zo benga Gerio oki ndenge si la bwakinga kena kota na 9e épisode ba bwakinga. Donc ça montre que les loso ya gola finga batu si la sepela nango. Donc eza problème moko ezakana te sauf bakaboli théâtre te. To saka nini na ba Dimitri Bongana biso to sala kana biso bakaboli te mais to na benga sa batu comme dia baka kasi baka bongo bien yo ebiteka na Nigeria ba kiza baka c'est là to sola bien le longa na hotala A+. Série moi où les les nounous so tali ba film et les films moi sur les coups de la vie au moins battu ba jouer dans les nounous ba ça les coups de la vie makasi donc ça bloque na bango même na ba Nigérien Gomez lelo passage mukiline na Nigeria ah tu n'es pas na babilonga batu na it c'est le Congo qui gagne ya ko finga na ndema be siko ya ko finga na banani ba autoriser ndeko na faut botala ka biloko ngana ko na TV tena ba sila yo makolo boye mais à bout portant, ba finga ka belle vie, makolo poussière, ba finga ka belle vie, lesbienne, ba finga ka belle vie, aboto la mobala batu. Yo to la ngone internet de bossa la bassemblate. Bossa la bassemblate. Ce qu'on ngana ko ya tena ba sila. Est-ce que ba yebi ke biso to yebi matière à sila te. Tala tina niveau mobile ya belle vie. Bazo matisse miniati. Ce que son ngabina vanda pena la ka ba pété na expliquer mobile à sila nengaza. Omote ke mukile lo ba ki Jérôme Beli Liboma. Alors, tu respecteras Sila. Sila peut azongi sa moi za flèche aller na retour. Akanga ba mbwana yenyo surtout wana. Parce que trop c'est trop autorisé. Tu peux imaginer mon quoi Christian Shoga qui poto mawa. Pour l'échec à bana no va jouer dans groupe évangéliste. A qui poto pas le baké. Donc azo pesa ba tension mo bondie que moi na moi sa botolanga moi si. Na moment na question ba retourner makamba belle vie. Donc yo ko bani na opinion belle vie botola moi si. Et puis, on a sonné moi, mon ballon, moi, ça botte moi, c'est que tout le monde est koufa. Quand on est dans la taille S, boy, et tout le monde a bien. Moi, ça botte moi aussi. Ah, ya. C'est quelque part, on a des fois. Donc, les lobbies, on est sur toi, on a autorisé, et ça bien été. Tu es dans les Ketchou. On dit comme un garçon, Kevin Panda, les Ketchou. Au moni ko salir mémoire ya ba nkale ezaka mabe mboka nyonso ezaka ba mbiaka nango le kecho ya internet akuti gérer na internet on comprend maga bande ko tamwa na mituka maga sakina ba passeport azo bake biso na ba Dimitri ya za rêve à vie na rêve ba vie na biso to rivakaye mais lelo le kecho kenda poto babotola mikanda il paraît-il na mobali moi na mobali muninga mobali abotolio mikanda so le kacho na TV azo manquer respect azo manquer belle vie respect vidéo ngo za awa azo loba belle vie ngana yo nini yango et puis tala lobelia moi mobali so ngo ba belle vie ngana yo nini yango na meka ngona belle vie ngana yo nini belle vie ngana yo nini omoni ki moi mobile mais tala le kechu ya ngana comprendre à terre belle vie ngana yo nini donc aye ko ba ke belle vie apekisa batu ba jouer ba film na ye malgré ba complexe ba ta maboke ba komisa le kechu scénariste lelo abi belle vie est-ce que le kechu belle vie mutasala ke terrasse na yoana o anda kokutanisa bande de maman chérie mon frère et kangama est-ce que belle vie mutasala ki mobali na ye ya poto akanga ye mikanda ke ndaka lusu poto te po akoya modèle akoya atunisa so ba film était belle vie mais ayena TV azolo ba ke belle vie apekisaka ba comédie lelo so belle vie abitala ndeko nanga to vandia wa Dimitri Bongana yebi belle vie. Moi belle vie tanga na wala ndena intana ke ina ko so ba syllabus. Belle vie lo nda mona na ina na auto zakane lelo. Ka yi auto zane lelo. Akoma la patrona so la bina l'action ya suka to auto solane akomenga mon frère na ça la déplacement to mona. Donc asa loyal ba peto belle vie za ngo lelo. So ba cha lolendo lokwa sila nenga cha lolendo wana. Batu ba ko vivre na été mais les kechu comme royal ba makamba boy les kechu ndeko nanga pardon to za batu pour respecter batu ben via za master na yote na nenga pe ya age pe na boy Kevin oza mwana côté ya lemba kilija ba kilija kilangwe tango zo landanga na répétition ngana cha na film sero fingaka Vincent
c'est refingaka nanimatika songo osala nanga vidéo bamasanga babenga balobi que sa vidéo na mwana na fingi biso donc bo respectera bato Belle-Vie aza mwasi ya mutu beaucoup moyen na ba TV que nga na za na problème na nga na Belle-Vie privé ça c'est quoi ça dans ce pays asa na ba belle famille tant bolo ba bolo nga bobimisa attention ya nini problème privé ngo ya Flamingo ay nga pesa bino butu moko ya boyaka to bino boboyaka. C'est quoi ça dans ce pays? Alors, bon c'est terre, ma bêtise à bolo bate. Aïe na moi na mobali oyo, na olo banele los qu'on a poya technicien. Wana pe na benga bidimiti bonga na yako vandawa. Na obenga super ngala yako vandawa. Na ko benga Tony le défendeur yako vandawa. Est-ce que bike biso ba technicien faut ça la recherche makasi? Baby. Ba caméras ont changé du jour au jour. Ba Lumilix to komi na ngwa. To bandaki na ba cassette minene. Sans ça ba recherche té, okozala na temps de GT. Moi na mobali oyo, nazo pesa bino vidéo na ebo yo kende ngazoluba. Azalaki technicien ya Bellard Production. Technicien, est-ce que ça famille bote? Hein? Technicien, oza bakoukte, technicien, oza technicien. Si on comme famille bote, on est à matalana na yo. Ndemo pe na lobaka musicien fallait za warrior ti. Warrior za biso ba fanatique a fallait. Musicien frère za goloa ti. Oza employé lobi poko longo koti pas fallait. Pas aider à miss. Et on mona bisa petit na ngawana tubidi. Oza pas faire. Lelo suka na longwa. Anomi benga goloa. Soko ki goloa ne suka wapi. Musicien to journaliste to technicien okoza la fanatique ti. Gelo ki mbimbi. Oye ko lobaki be va futa ko $100. Oui, mais vers $100. Mais si tu mets $100 dans la machine, na France, ça la combien? $100 au bino boyaka au chola, ben va foutre $100. Bande qu'on a biso batika banda qu'on a pas ça responsable batika na ba boutique ba chinois ba foutre bango combien? Mais nakata ote compétence c'est comme $100 ana c'est pas la première fois que mimi ka bon père loba on a. Kasi nazo répondre bango nyonso tout à grosso modo. $100 wana papa belé bazana ba entreprise privée l'état ba futa ba $100 oyebi na YouTube a place tozawa journaliste ozo bo manzoto ba émission lelo ezaka susu te o 10 émissions te YouTube a comment clôturer les 12 donc dès le premier si les 12 ba clôturer ba vidéo il faut beta penza obinga sala stage na YouTube a combien de vidéos 20 vidéos sera 3W par mois. Il y en a comme un contre-jour. C'est ça que vous avez invité. T'as la balle à l'élo, boyé, hein? Boyé! Boyé, quoi? Boyé, d'abino. Donc, cela veut dire $100 au bazon nié. Et ça, quand même, chose à maïele. Au rechape, moi, c'est quelque part à Lukaka, moi, loco. Moi, ndaku, ko envié, bah, tout est au moins, ndaku, nomoro, nenga, na 7e niveau. Nous avons filmé ça et ils rappellent assassin banda ko matati na 7e niveau. Moi biko ko na futa ngwana $200 et koki nanga na ça elango matala nati. OK. Donc cela veut dire $100 besoin ko nier. Ce ko gelo ki mimi to ke pena na nenga bien. Ba futo $300 na musani. Est-ce que bike technicien so mena masanga mingi okoma na chimie na misu na maboko? Est-ce que bike gelo ki mimi le la na chimie? Ba prise mususu c'est encore trépiété. Le ngana mona trépiété ça quoi voiture automatique. Ngana filma théâtre na caméra li sur le kana raga télévision. Mwibo ba otu na nana asali cadrage o. Est-ce que gelo ki mimba ça makamonga sala? Yazo que lelo longwe technicien Belle-Vie, o lo va na no luka musala o komi jalelo. O biko luka ba journaliste asila ba yambaka yo. Sila rozwa yo. Bijou la reine kuta fuka mine émission. Asengi pardonner nga benga sila makolo soso. Si quoi, Bijou la reine va me pardonner, t'es bon qu'à yo gelo qui mime. Aux autres niquer carrière non pour rien. Au ça la recherche té. Banana yeba aux autres quoi nico chegi. Bon montakate ka ko filmer. Bon montakate baninga ba lelo to comme caméraman monteur. Vrai ou faux? Voilà. Et tambolaka nyoso mi balé. Likona ngo so simba rappel sous Photoshop. Pour la miniature. Si ko yo makamwana oyebi yango té. Ba ko futa yo combien? L'icône a gelo qui m'a fait na veli di stade et tout le quoi batu. Koto biro na zo gérer moi si koto moi si muso fanya na bamba na mi bale ba fanya na ye a mais ça ba masam. Si ko $100 ba futa au monde bien ndeni. Au monde on ndeni. Aye ko funda ke Tony le défendre ba no futa $200 mais Tony asa monter caméraman.
alors ça la nyonso oyo gelo ki mimi osaka gelo obite o ver Richard akufa ko loba ke ozala makambo ko loba so bakundi obike ti lolo lobite tala Belleville là taba dimisi vidéo mutakala ne akomata likolo mesa lié alali li finga moko te ko longola Belleville pour solitama bo finga e nyonso gelo ki mbimbi na oyo ko soni me yo kanga soni te obike papa koluta famille bota za kota Belleville ozo yakaka ozo benga ngaka ozo betaka ngonga tina ye gelo silama boza mal organisé ozo mbongo Belleville futi OK bar OK flamingo OK mon pono stabilité na vie ezate le quoi qui sa shoga tia ke poto to eba résidence na été bolingi ko mimela mela donc cela veut dire que l'on qui vanda et puis ça va que makambo salama na sœur Thérèse na bité so Dimitri bien o baba que Belleville atindi pour a que le rota la place sœur Thérèse a répété oui mais alobe on émission la lekechuke et ça la Belleville mutatinda kai mais à côté ce qu'on a pour ya baba kuku nde baloba pour moni lelo si la table beti libaku to mobala boye Belleville kaka makambo so salama main noir na bango za Belleville. Mais ok, moi, on a battu. Ah, non, ok, la game, sur la taille, oui. Tu t'attendre qu'un jour, Belleville, si la barouille, canapé. Baza binemité, baza binemité, Belleville, Azaline, de Koyasi, là. Sauf Ezali, si la paix ça, opportunité, tu peux imaginer, ma finga, papé, lombé. Communicatrice, on a peine à boire un combat, si la m'a fingi lombé. Faustin Soukar. Récemment, balobi que si Laza formé na Ilombe, Laza formé na président Bodo. Et c'est siltité. Mais non, c'est un siltini. Quand maman a eu, pour ça déjà le connaît c'est silt. Ok. Compétence, non? Donc bako solo na bango ko solo là. Mais vers ça na pour ma silati. Pour mes ali, gelo ki mbimi na suki sa ah papa. Soko yeli susu. Je vais frapper fort. Tout na ibutu. Na ibisaki ibutu soko yeli susu na otanga koma mwasi oso Belleville peso mo mandoki mane ba kongo otiki mwasi na ona bala mapasa na ndako so meki parce que na koma mona bino ndebo banga ngate papa kuluta na famille bota bino bozo ko tirer Belleville lelo gelo kimi maso bake asengi et puis a complexé abenga Thérèse ya maman. Est-ce que Thérèse a mon âge le roi gelo kimi na sens ka kaza te abenga pena maman ya maman a complexé abenga na coquette maman. Quand ta maman est complexe, il y a capacité à ça on est bien c'est ma maman. Belleville pena vandi boisson lota atinda kimbimbi yaka to peso ba moyo kangisa Thérèse. Belleville obi ke Belleville comme makasi. Muto comme makasi za kana tante. Ba film a Belleville mon na chaîne on ezate ke ba tourner ki lobby ba tourner za ba provision za na tiroir ba benda akabu. Il get auto jouer film à Belleville. Est-ce que get ana ki Ana Kinte, Ana Poto. Film est derrière, tu as déjà. Chez nous, c'est une question de professionnalisme. Voilà. Tu fais la télé, tu comme Nasuka, tu as déjà. Mais là, c'est pas une émission, il y a pas Zuma, il y a pas argument. Toluka Zuma, c'est il y a un jeune ma fille ma zombie parce que papa n'a Tony les défendeurs Tony les défendeurs charge na Zuma on le côté son na Jimbelenge kuna oyene né au village grandi au village expédié qui chasse comme marchandise oyene na Kishasa. Bino yo bino bato théâtre ba komiko tongo c'était déjà ba komiko taxé bino bato kisi boza ba deux fois boza ba courir des jipons bino ba yembali ya surtout ya mibali le quoi ba gelo ki mimi na ba biso des jipons na basi ya poto des jipons makasi na basi ya poto bogomi ko kende ko kota ba loge misu bazo sukola ka bango na église ma ana ngirenge misu ba komi ko liara makala ezani il y a l'église à ngirenge wana ndé investigation ça qui investigation to mambo belé tu vas même ça baninga kompuko église ngingi pe ezaka na pe soute kweyat jongo to boa kele omoni ba biso yo ya omoni ba biso yo bato bafinga biso zozo abanda théâtre kala azana nini ngayo nazana émission na mutakala na ti pe ketch na bien mtalwanda poto ya poto te mtaelinga mtalwanda ndena omoni na za elo na sepela na vie na somba so elambati yote pa mama poto te mama poto te ngana mwasi ni na poto ebisanga ke ngana desevai na okse mtema passe le kwa zuma moi sa poto boya na Kishasa ayoka munoko solo ataka parfois elle passe
Ah, Seigneur. Yo saka na ngai. Ngala mutu babe. Ngai na ya internet ko kabula basa ba tuté. Na ba na bango te. Vous comprenez? Ba qui sont nos ba eza pena vrai. Mais esika batu malamu bazali batu mabebi bazalaka. Mais to kolobate ba komeleli yo subana ki cité. Ba ba mi komisi bongo. Rendez-vous. On va faire la biso Blaise Boula na Kibotata. Et puis bato pe ba combien on to mona bango. Ata mwana mutuka pena ba hôtel mutuka théâtre wapi. Théâtre to uti na ona ba mayonnaise. Ya mbota likasu. Oui, théâtre ba mayonnaise. Ya mbota likasu. Mayonnaise va na tourner théâtre na lemba na salon a pesa nga 3000. Na uti bandana. Puis des fois puis bah ébé. Et là quoi l'élection bondé. Ah, théâtre uti musique à ta place Bellevue sur théâtre. Bellevue sur théâtre na mbota likasu. Non mais c'est comme ça on enveloppe à kaki. C'est sûr, on peut reconnaître les efforts de Bellevue Kali. Voilà. À ça vraiment théâtre communal. Bellevue ici là, tika ko signer ba contrat au jouaka pas mutuye moko. Yaka sala chaîne. Okate nani petit ba réserve expliquant outi. Ayo ko c'est la mutu na partenaire asila makam. Ayo ici là ma tika makam signer ba contrat bazo exploiter yo. Fongo la chaîne cha kombo na yo. Donc on a cha SB wana. Sila bisalo. Mutu o azoba no je relève si la chaîne ali ko pesa si la ni YouTube studio te Bellevue c'est appelle ça YouTube studio donc Bellevue o mona ka mbongo na yo makasi yaya est-ce que ebisa biso bango mona mtu baloba on internet si la loba Bellevue mwana muke na motete na ye tant non je vais pas Bellevue caché wana Bellevue ça la majabu comédie awa tout le monde a joué ouais. Bon, c'est carton appelle ma casse. Mais vu la maternité à théâtre, tout la maternité à couper sa banine opportunité à kanga ma colonnette. Abimi sa basila, baba na ba ya libebi mais les autres dans moi na liboso pas Bellevue, Aïda. Capilas. Moi na liboso sa fierté Bellevue. Puis les Camboïda wana to le belango semaine prochaine. Aïda ça moi na biso. Dans la période d'information. Moi na biso nega les autres là ba tegra. Lelo c'est la Thérèse Asiliki a combiné ko sola na Tegra. Pour Tegra on jouer danger. Toi là ba Linda coach. Toi là Davina et puis lelo. Pardon, on peut permettre banda lelo. Combo o Bellevue pesa si la pomba sento zio on komi Davina. Bobo to li combo. Oh papa, comment ka filmer no bengisa Davina? Et ngana scénariste Davina on jouer on pesa ba chair de poule. Autant de spectacle à Showbiz Tala Miguel Davina, Tala vraiment toi cinéma ba yebaki na spectacle. Autre salle est un cinéma. Oya salle est un spectacle théâtre. T'as ce que Davina n'enga joué. Allez ici là, azal le pomba scène. Question sous capote aussi ça. Bozo linga la pe bino fort bino ba théâtre. Bonne église kutu. Mais église kutu berger so beta sert en Christ magodebo scène. Yo posana osana ba yo na théâtre. Oh. Ndako tu babali sanga ne mukili mo baba fille nyoso fille wana zo travailler na gérer ça que bon ils rappellent problème te papa nalanda papa Rochero nalanda Kofi Olomide nalanda batebele ba sala bon encadrement toujours OK et ça mabe cordon dignitaire OK hein te na lobi boye soki te bo omoni bolingo za naturel kana boîte neto za boso batu baza na toilette pe to kuta to linga pe comme ya mariage bolingo partout. Tout ça on te va commander bolinga bino na bino déjà limité qui bloque wana to na suka oza mo loba pona ba famille botanya so bola na bino pona ba aussi la bien on so babakouk batunyo so balinga babakouk ye wana kuna bakouk yo pesa message ka po ko pesa musa makasi message ka po pesa message ka pona bato ba yo kate communauté ba tika rotala sila ba théâtre sila ba ketala côté ba finga bato bango ba guso ba finga Bellevue ba ketala ba film na bango ba otala te ngana pesa ba conseil mikolo makasi ba sukwana na douche ba bomba na pe ba mona bango te tika so ba famille bota na pardon famille bota to ke otala filmer émission kota Ernie émission kota déjà na pourquoi déjà 17h koti voilà et c'est que kota après filmer 16h30 rendez-vous chaque 16h30 chaque jour épisode ekotaka 4e épisode il y a filmé na biso le chemin du chaos après Skinny après meurtrière les autres les chemins du chaos filmé oyo en tout cas madame Bellevue a commis les sous parce que tant le bara mama koma écriture ya musuni donc madame Bellevue vanda na yo lelo biso na basila tozo ba cours pa na yo
ya kokoma pour bakozwa pena oh na bien est-ce que kokota bako concerter naza besoin na tourner loko moko alo bango kaka poza lokwa slogan yem tayebisanga na lobango mais de comme là abaku conscient te babe te na lobela ngo kaka voilà abaku conseil bisanga boye omonde na mona mama bino belle vie nane na mona mama biso sila bakokota bango mibale est-ce que ça rapenda abaku kasolo aza baku OK na famille na bango maka yem ta baku OK bakokota belle vie bon na loba na terme mobo omoni ba toilette ya sebisumba ndenge zala mabe bakoti belle vie na kati bakangi ba pesi papier na biki bazwi sila bakoti na supermarché bakangi ba pesi papier na biki sila obima na scénario te ntayebisanga baku conscient mesdames et messieurs nous sommes à la fin de notre il faut les comprendre hein, ici l'ambiance prochaine occasion yamba abaku conscient doyamba déjà nanga tente nanga pe na baten ya so na côté na bango nga pe na so na côté na biso OK problème ça était nana on côté na bango faute déjà Dimitri Yoki nana on peut côté na bango faute mesdames et messieurs nous sommes à la fin déjà non mbote zali oui ba mbote zali na ba famille bota nyonso boza na monde tena ngana tanga ngo vite fait tonton dakolobi ba yambaki ye na ba mama famille bota ya Londres donc coach d'Acosta a déjà na kati à Londres les autres bengé moi na Londres ba maman famille bota ba la maman chérie ba maman José Lusadisu ba maman Claudine Bokatola ba yambaki ye sœur na biso Esther MM na peso ba moté belé famille bota idéologie na yana ngona famille bota yango ya kotanga ba nombre de vies film na biso le chemin du chaos premier épisode 2 jours déjà 74 cas famille bota opération 200 cas ta film auto outil nango premier épisode était 200 cas deuxième épisode un jour 45 000 vies 45 cas troisième épisode 21 et une heure du temps pour ça un jour donc tozana presque na 4 na libandeza 29 cas na 4 je crois bien aux 30 cas quatrième épisode des okota na 16h30 awa tolanda film na biso et ça la bien ma famille bota nyoso tolanda film. Alors merci beaucoup, j'ai dit déjà merci merci à celle qu'on appelle Perside de la sagesse Nenga. Motema ya Yemoko le grand goal junior de la sagesse, esprit supérieur, esprit positif. Perside de la sagesse Nenga. Motema ya Yemoko le grand goal junior de la sagesse, esprit positif. Ton abi bongo. Alors je dis merci déjà, merci à notre réalisateur, merci à notre DG Dimitri Bongana, merci à notre partenaire Cascoer avec le gérant Rigen Mosengo, merci à mon ami personnel Audrey Kalala, merci à vous aussi. Merci. En tout cas, Toyambio, là qui plaisir na plateau na biso. Nazali penza. Déjà tout bon ça programme pour que à chaque fois ceux qui Nagoya kaka so bango ba meki benga na oya. Alors merci beaucoup, je dis merci à Genovi, merci à Abakouk Nani na bossa. Conscient. Abakouk conscient. Autrement dit avocat de Alors merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au sommet. Bye. Bye.